Jama Kabound utilisé un terme que IDPS eza boulangerie. Donc yangwana akomi kozwa biso lokola ba travailleur na ye. Biso toza ba travailleur na ete akende kozwa engagement. Oui, akende ko mais c'est Kabundi, mais c'est Jama Kabundi. Excusez-moi le terme, mais yeba ke eloko yo sali trahison contre la spiritualité nyonso toza na sia mabele. Yo sali trahison. Oyo non etikala kosala mate jamais na IDPS mais yo omeki kosala yango o violer statut ya IDPS Jama Kabundi eloko yo sali yebaka ngo ke okuta na spiritualité pe okuta na peuple congolais on croiser les bras na banti valeur nyonso to bazali kokanga parti en otage tokoki croiser les bras na bato bazomema parti na ndenge sengeli biso fort du pocket tozokoloba directement la Monsieur Kabound na Okise Kabuya bino bibale boye bakake après avoir kokunda Kondo et Tshisekedi tozoke na face de boulonnage côté Monsieur Kabound et Okise Kabuya peuple congolais a moniqué oh Kabound sali oh Kabuya sali ba violer statut yango zoko ba intervention peuple congolais na niveau ba média na niveau ba net zoko ba intervention peuple congolais www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc il y a vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini Sokoko Makaka na Primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution d'Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris. Président Seba na ye tolo bila mama matanga ya Kondo et Tshisekedi o iso ya kala milité sans doute vous a informé que matanga iso ya kala. Président Seba motena base ya sote terminé na sensibilisation eza ndenge kuna arrivé encore. Sensibilisation eza vraiment makasi parce que toujours yamba joto ya mbui bien oyo aforma biso bana na comme basiba comme bajeko outil na école de formation ya makasi hier Tshisekedi ende moto baforma biso pendant longtemps na kati ya histoire ya litre c'est-à-dire que aza papa moko amérité aza na bamérite ya ebele wana c'est notre héros national. C'est-à-dire que aza moto oyo lelo soki état de droit ekoti lelo na kati ya Congo soki lelo démocratie congolais surtout akomi na liberté ya koloba eza grâce ya papa wana Tshisekedi liboso ezalaka na 4e république na poko Mobutu mpona oloba na bis opinga okritike ezalaka mwa mpasi ozobanga service ya renseignement ozobanga ale mais sikoyo mpe congolais nyonso tu akomi liberté akona libération akona liberté ya koloba oyo nyonso tu yeyo se sentir au fond de terre na ye c'est-à-dire yango wana biso aide du parti aide du Congo fort oyo babengi na komba fort du progrès toujours préparé à conséquence arrivé à nzoto ya mokonzi
nzoto ya Moïse Etienne Tshisekedi parce que c'est notre héros. Nzoto wana eza na programme oyo déjà biso fort du progrès tokomaki na part na biso tokotisaki déjà oyo eza programme tokotisaki déjà état des besoins na biso ya fort du progrès na niveau ya bakonzi ya likolo na état des besoins na biso na eza na babiloko oyo tosengaki na kati mpona koyeba ndenge nini ya kosala mosala ndenge esengeli. Madame Aïdola et le déjà il est pour se préparer pour la Congo Etienne. C'est pour ça que les préparatifs, madame a drôlé la ouane. Et on peut savoir sur l'itinéraire, ils ont la wapi, ils ont la limité, ou les gars wapi, ils ont ça. En tout cas, c'est ça. En tout cas, vis-à-vis des critères, ils ont mérité que ce soit héros national parce que aza mutu oyo akotisi démocratie na kati ya mboka oyo mpe aza na histoire ya makasi na kati ya mboka oyo grâce ya démocratie eza président Chirobina Joseph Kabila père ya démocratie madame excusez-moi le terme ce que j'entends comme Joseph comme héros national on est un J contre la République démocratique parce que hier aza parmi le peuple congolais a la dimension partenaire, il y a alternance. En tout cas, madame. Président Félix Tshisekedi qui a un partenaire, il y a alternance. Oui, pas de problème dans la langue joana. Le local Kabila Salaki, ils ont vis-à-vis la pression où à ceux qui n'ont niveau occidentaux, vis-à-vis la pression à base où il y a parce que base. Tozala qui prêt Congo mais tozala qui prêt il s'agit que to kufa pona Congo na biso to kufa pona Kabila tikala yemo na kata mboka mo tangu mundele ba occidentaux ba mona ki eloko wana pression peuple qui makasi yango na ba occidentaux ba baki ke côté appuyer pesa vision ou programme ou projet peuple congolais yango mona dit élection qui est la libre et transparent parce que na moyen ko t-shirt madame donc tu as une élection peuple congolais surtout à qui massivement le leader Félix Tshisekedi Antoine ce que nous la biso qui va dissuasion Joseph Kabila madame excusez-moi le terme congolais nyonso alingaka koyoka susu kombo ya mutu wana te na matoi na ye congolais nyonso tu alingaka komona image susu ya mutu wana te parce que aza mutu oyo akunzi biso en désordre aza mutu oyo atie Congo na ba difficulté makasi c'est-à-dire que toloba l'essentiel ezali arrivé à nzoto mokonzi papa Etienne Tshisekedi tozozela nzoto wana na maboko mibale parce que aza papa oyo akotisi démocratie na kati ya mboka oyo merci héros national ou Azoya et bien mesure jeudi le 30 aza professeur ya ba politicien tout ya donc héros national ou Azoya papa na biso Etienne Tshisekedi super héros national ou à la force du progrès président na biso nde to yamba Azoya mercredi akolegana ti na 50e vendredi na ba 9h akozala exposé na stade des martyrs samedi bobetane tour na palais du peuple après to retira ye na boyoki déjà programme bino bakozolanda biso baza na Bruxelles baza na Paris baza na besoin kozonga bakoya kosala mpe ndenge koya déroulement ya événement eza mabe te mokipe ya na tunaka question eza tunaka Jean-Marc Kabound affaire à Jean-Marc Kabound base botiki ye kaka en tout cas merci maman akomokele komela bafanta na kati oyo Jean-Marc Kabound azosala eza lokola mwana moke azoyekola kosanga na mabele sika ou boyekola kobeta bi sika parce que Jacques-Marc Kabound excusez-moi le terme madame azo maîtriser politique ata moke te Jean-Marc Kabound aza mutu oyo atanga na epete kotanga te yoka madame kotanga ou kotanga te c'est produit
politique oyo eza na bamosusu batanga te na iso ya Congo mais lelo oyo baza baga personnel na kati ya mboka oyo vis-à-vis ya nini maturité sagesse ça compte toujours na kati ya monde ya politique. Jean-Marc Kabundi eloko oyo asalaki eza violation ya statut a violé statut makasi ya parti parce que président de soi-disant président délégué ou président intérimaire aza na pouvoir te ya konommer secrétaire général au sein du parti. C'est-à-dire que Kabundi asalaki baparlementaire de Boubon bapunde kona biso bakombata baparlementaire de Boubon baza bato basentimentaliste yango na bomoni mopepezo mema bango biso du progrès lokola c'est au component politique ya IDPS politique ya Congo profondeur yango na ozomona toujours maintenir toujours position na biso okoki kochanger toujours position na biso te parce que toza na position ya bien biso programme ezandeni à part après deuil Jean-Marc Kabundi folongo après deuil, base, fort du progrès, ensemble, on va se comporter en conséquence pour nous déloger. Antivalère nous surtout on va semer des ordres dans la carte à parti IDPS. Parce que tout le monde qui a parti est en désordre. Parti IDPS est un victime dans la carte. Parti IDPS est un ban au bâtiment à orphelin. Parti IDPS est une histoire de ma casse, il y a gaffe, tout le monde dans la carte à permanence. Nous sommes qui pour un groupe de gens, un groupe d'individus, qui s'enrichissent, qui envoient la carte à pouvoir et à IDPS. Tout ça qui est pour se retrouver surtout. Jusqu'à maintenant, les mains forts du progrès, tout ça toujours à 10 mm, tout ça toujours observé. Mais tout ça toujours rappelle, toujours dans mon conditionnement, quand papa veut c'était un petit secret d'Antoine. Aïe, banengeni, donc on récompenser banana na litro basali pendant longtemps. Comment on dit que le président Félix Pina Jean-Marc Kabundi baza na moins de complicité quand même. Kasi bino bozo bundalo mais président Félix azo lobelo côté qui dit ensemble. En tout cas, merci mon point sango président Félix yé na minute où a koki ko engager susu na parti à 100% parce que na minute où il y a lokola autorité morale na biso. Il faut observer toujours aux salama. Mais le président Félix a dit toujours que base est ali. Il dit toujours que Batouana va violer les statuts à partir. Il dit bien. Mais moi a réagi et ils ont interdit parce qu'il y a déjà au sommet, en tête du pays. Après que ce soit ma soutien dans ma parti politique. Lui son mot est que base, autre est mibeko, ya mboka ndenge tamusamaka, autre est statut à partir ndenge zalaka. On ne peut pas accepter ça. Oh bango basali na kabuya, ils ont quoi engager bongo. Bango balobaki que fort du progrès, mais noir ils sont fort du progrès. balobaki que fort du progrès aza manipulé ezaki kabuya mutu alobaki biloko wana oza manipulé na bato lamuka yoka madame yoka mais Kabundi pe je vous informe pe Kabundi aza manipulé na FCC parce que pe tomonaki Kabundi likola cheval kuna na nsenani kuna amela fanda ouais tomonaki na cheval ba image ezali oyo yebi bango balakisa biso fort du progrès ba image na biso oyo tozana na lamuka balakisa biso ba image wana bazana ba image muke bango bazola bake biso pour du progrès toza manipulé mais noir eza sima na biso ba député o ba senti ça déclaration moko fort on a kabuya na Kabundi acte bazo ko se poser na kata parti c'est que ba député na baza manipulé tolo ba c'est que ba député na baza manipulé tolo ba fait c'est que tolo ça la madame c'est que Peter Kazadi le grand mec avocat au Boyebi c'est que pas ça manipulé c'est que le peuple congolais a une intervention dans niveau cité que le peuple congolais pas ça manipulé le peuple congolais a moniqué oh Kabundi sali oh Kabuya sali va violer statut et moi j'ai une intervention peuple congolais à niveau des médias à niveau de net j'ai une intervention peuple congolais les députés vont faire l'intervention en casse parce que bah oh bah on va sali ils ont déjà violation statut c'est-à-dire le coup là jamais Kabundi utilisé un terme même que IDPS eza boulangerie donc yangwana akomi kozwa biso lokola ba travailleur na ye biso toza ba travailleur na ye te akende kozwa engagement oui akende mais c'est Kabundi mais c'est jamais Kabundi excusez-moi le terme mais yeba ke eloko oyo osali trahison contre ba spiritualité nyonso toza na se ya mabele osali trahison oyo nano tikala kosala te jamais na IDPS mais yo omeki kosala yango o violer statut ya IDPS jamais Kabundi eloko oyo sali yebaka ngo ke okutana na spiritualité pe okutana na peuple congolais okutana pe na fort du progrès et du Congo. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express,
à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire. Rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tout le monde biloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli et ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution d'Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris. En tout cas, information décision finale. Le loco va bengi décision finale wana ezoko engagé ni IDPS ni base. Eza ba projet ba sous projet na moko za na ngo pour dérouter biso pour 2023. Biso pour du progrès to yebi programme na ba oni surtout bazo sala mabe pour dérouter biso kota. Lelo bazo ba liste na ba ndeko na bango ya bana kasi na bango. Bazo ki no kotisa ngo par là. Mais biso lelo pour du progrès to toujours constant. L'hypocrite te souffre pendant longtemps, l'hypocrite te souffre pendant longtemps, mais tu peux continuer toujours la souffrance. Oh, tu l'état qui, président Félix Azou Bokonzi, biso pe photo ça la bien. Tout ça la bien, na bande ko na biso, na basi na biso na ba na biso. Parce que l'ito to sala qui te que pour un groupe de gens, babi ma ke biso ne to tanga mingi. Vous savez, ba ba tanga mingi ba voler en costume. En cravate, madame. Vous voulez que mende n'auto yiba dema batute. Oui, net mende. Même voler. Mende jusqu'à maintenant, Atkalika toujours na comportement ya 4e République. Oui. Ayibi yama batu. Oso mona ba biloko bazana bango. Mais biso lipoke oso finga biso ba foyer ba fumer di chambre. Lokola tozo bungi la vérité, tozo bungi la bosolo. Nzamba za te témoin. Nzambe ni muto okata likambo. Voilà. Il est pèse. Oui, maman, merci la parole. Bon, on retourne à Yamouali Bosso. Nous tournons les années pour la monnaie, tout ça, matanga, tout la guerre, na parti. Pour la individu, on va la partie, on va partir en otage, on va Jean-Marc Kabou, na Augustin Kabouya. Yo, question à eux, allez nous. En tout cas, on tourne dans les ans que la personne a fait sur Kabou, Jean-Marc Kabou, allô? Non, maman, on dit, bateau, on a ce monde de télémère. Pour préparer des boulonnages contre ces messieurs-là. Bami parler, on va partir en otage. Biso, on va marcher dans mon côté. Biso toke bakobundala baprésence c'est bato même ma matière oyo aza combattant di matière Jean-Marc azalaka te Jean-Marc aye na miso na biso Jean-Marc biso moto komisi ye lelo oyo mais ouais afila biso oyo tomoni ya biso tabatono aya kuta bato nyonso tomoni batelemi awo donc aza na droit te ya koengage parti la qualité ya président ai no koconsulte base bosali makambo na ndenge na bino pozoloba ko président de la République est la maman, on est président de la République, on va gagner la compliqué la partie. Yo c'est là que on a dit c'est le père
yo ko ande to déboulonner bati fallait ne surtout bana parti ko ba sala wana to tala boto osika ko parce que biso nem ko pesi ile pesi pouvoir to ali banda na santé to ko souffrir ba to oyo ba bundite balata ba costume ba cotisation oyo biso to ko tana parti bali ya yango e ko maloka ma bien privé na bango to ka biso to ko accepter ba biloko wana te ezali ba gaffe moko inutile oyo omoni ba jeunesse sango quand on parle de l'IDPS c'est la force du poids. Fort du progrès viva. Fort du progrès viva. Aïe du Congo. Fort du progrès viva. État de droit, zéro corruption et le paix d'abord. En tout cas, il faut fort du progrès pour croiser les bras na banti valeur nous surtout bazali ko kanga parti en otage. Tokoki ko croiser les bras na bato bazo même parti na ndenge sengélité. Biso fort du progrès directement la monsieur Kabou na Okise Kabuya. Bilo bibale boye barake. Après avoir kokunda Kondo et Tshisekedi tozoke na face de boulonnage côté monsieur Kabou et l'Okise Kabou. Kabuya. Bakozali banda ya parti. Maman, là je vous informe tozakakawa soki bango batiki parti te ou ba biso ta fort du progrès. Ba biso to sopaki makila te poto kundila peuple congolais tout ça pouvoir tout ça la depuis l'Inde, la passion beauté, Christian Wakanda, la passion beauté, la passion beauté sous la Robert, la passion beauté d'exaucer Mata TV, nous avons la base à IDPS, plus précisément dans le bateau à progrès, hein, du Congo, en tout cas, la passion la passion après matin, on a dit les autres de la mission, les autres de là, déboulonnement, quand il y a M. Kabou, il y a donc, Tikali, toute la deuxième partie, il y a concert, il y a matin. www.potonapoto.com